Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonne année, Nabande Nyonso, Basali Kolanda Bisso, bienvenue encore une fois de plus. Vous étiez vraiment nombreux à nous soutenir de partout. Et Ma Mission TV, Topé Sibino, merci. Tobé Telibino Maboko, Tobé Sibino, bonne année, encore 2020. Et Makambonio Soyamala, mon penza, le 1er janvier, Toponsé, Toloba, un mot. Il y a Ma Mission TV à travers votre humble servante Bibi Kapinga, la bellissime comme les autres à m'appeler. Alors, Topé Sibino Penza, merci parce que Bozala qui est belé, Kolanda Bisso Penza Ma Mission TV, qu'on suivre lien, qu'on partager lien, toza reconnaissant, yango tozongi na se ya makolo na bino pona kopesa bino merci pe koloba bonne année toza na bande ko mosusu pe bazaki ko soutenir biso. Pour l'instant, nous avons koloba batika biso pe to participant na bamatanga na bango et penser na biso pe ke vers bango to leli to lobi ke ensemble na bino to bandaka 2019 to silisi 2019 tango mosusu na bino te ezali makambo ya nzambe mitema ya ba famille na bino ezala vraiment consoler plus que koleka nyonso parce que biso tokoki koloba un mot mais ba souvenir na bino na mitu na biso ekoki kosilate ba souvenir na bino pe na ba famille na bino ekoki kosilate to pe na ba entourage. Alors to pesi merci pe na nzambe oyoyo a pesa penza Ma Mission TV topé le numéro 1 ya Ma Mission TV initiative munene o ya kosangisa bato ebele o bazali penza kosala na Ma Mission TV ko banda na nga la coordonnatrice ko kende na Derek Lubaki ko kende na Voldi Martin engivité sa fise sur la likambo. Donc tozali penza wana pona bino ndenge tolobaka Ma Mission TV tozali liso na bino esika information ezali lito ina bino pe makolo na bino ko kita en temps réel bino moko bomonaki tout au long de 2019 bino nde boko ebisa biso ndenge nini to travaillaki. Est-ce que tu travailles qui ko sepelisa mitema na bino topé ko coincer motema na bino na lisumu topé na mabaku soki tozalaki na mabaku na 2019 to sengi bolingi si dodo kolo ndenge ba Kongo balobaka na Swahili balobaka nini na bosani na Chiluba balobaka nini ekimi pe. Donc pardon tosengi pardon motema na biso mobimba soki tozokisaki mitema na bino et tosengi lisusu pardon na bato openza ntango boso azali kosigner bamessage du genre nazali kose désabonner tout de suite. Alors topesi pe merci na bato oyo bandima biso na mabe na biso na malamu na biso na nyonso ya biso bacaprice banini nyonso wana ndenge bandima biso. Alors Ma Mission TV topesi merci na ba partenaire nyonso topé bato nyonso ba pensaka na Ma Mission TV pour na kopesa topé ko partager actualité vraiment to travail kana bino topesi merci na ba politicien nyonso pour ceux qui to banda kotanga kombo to bosani moto mosusu akoloba pona nini bubosani nga pona nini ngai botangi ngai te botangi bato nyonso botangi ngai te to kotanga tant sous quelqu'un non seulement autant ceux qui a rapidement à la tête topesi merci beaucoup na bambeko il y a présidence bazalaka toujours wana ceux qui information ezali batindeli biso topé babegi biso pour to ke ko couvrir topesi merci na bandeko ya opposition bazalaka penza wana pe ceux qui information ezali lokola ndeko Martin Fayulu lokola SID lokola MLC lokola pas un ndeko Franck Diongo lokola ensemble bazalaka wana soki kaka actualité ezali babengi biso topesi merci na ba honorable député nyonso ya RDC OP basalaki confiance na Ma Mission TV lokola honorable Daniel Safou honorable Eliezer honorable Mike Mukebay tozali de cœur na ye esika azali na prison lokola honorable Christelle Vwanga esika pe azali topesi bino merci beaucoup pour la confiance pour ça Ma Mission TV. Merci beaucoup encore une fois de plus na honorable député Paul Chilumbu
le porte-parole de l'UDPS. Merci beaucoup na honorable Jean-Jacques Momba. Vraiment, ezali esengo pona biso koyeba ke bozala ki wana bosala ki biso confiance. Vraiment ti année esili lelo tokomi le 1er janvier 2020. Tozo banda yango pe elongo na bandeko nyonso basala biso penza confiance. Topesi merci beaucoup na maman Olive Lembe Kabila. Hein? Moi si il y a président honoraire moko otozali na mboka na biso o azali vivant. Donc président honoraire o azali na bomoy moko otozali na e. Donc papa Kabila Kabangi. Donc topesi merci beaucoup na initiative plus il y a maman Olive Lembe Kabila pour ndenge pe à penser na ma mission TV à chaque fois qu'il y a actualité na ngambo ya OLK initiative plus biso ma mission TV tozanga kapete elinko lobake to koma na rang mosusu tozali lisusu tango mosusu na rang ya liboso te ya mibale to koma pena na rang moko ya vitesse mosusu ezalaki esengo pona biso koyebake bino nyonso bozalaki wana pona biso pe tozalaki wana pona bino. Alors ensemble na bino grâce Nabino de Tokomi Lelo Tokomi 83 000 abonnés et ça met sa fierté bato bazali tongo mosusu koya YouTube lelo bazali komi tuna bango basala kandenge nini. Alors ceux qui vont relanda message nanga oyo na encourager bango une fois de plus boya na makambo ya malamu nalobaka ceux qui naza o nazali eza grâce Nabino nayaka na télévision te pona loba lunettes nanga o ça coûte cher. Nayaka te pona la kisa elamba na lati nayaka te pona la kisa coiffure basalinga tope beauté nanga tope mabe nanga parce que je ne sais pas ce qui bino boko ebisanga ki nazali kitoko tope nazali mabe donc tout dépendra de vous. Alors nayaka pona yango te nayaka pona na pesa bino information ya makambo ezali koleka na mboka yango to bengaka Allo Congo c'est-à-dire bandeko nyonso o bazalaka penza na libanda ya mboka balandaka biso à travers ma mission TV babengaka biso pona koyebisa biso ma mission TV boni kuna na Kinshasa nini ezali penza koleka topesaki bino ba information nyonso na ya 2019 tozali na kondima ke na 2020 oyo tokopesa pe ba information mosusu ya makasi pe ya kitoko penza ndenge na lobi tout à l'heure qui tango mosusu tosumukisaki yo comprenez c'est les lingala tango mosusu tosumukisaki yo tango mosusu to benganaki yo na chaîne okomi non abonné otalaka na yo mozalaka lisusu abonné te tikanga na ebisa yo ma mission TV pesio merci parce que ozalaka toujours wana pona biso ndenge biso tozalaka wana pona biso. Merci à la grande équipe de ma mission TV d'Eric Loubaki, Voldi, donc la grande équipe de ma mission TV, Martin Engivité sa fusée sur la Likambo depuis Place Azali Azolanda Biso, à moi-même Bibi Kapinga. Merci à messieurs Thierry Bombolo depuis Canada, coup de chapeau, mon chef direct. Merci beaucoup à messieurs Lolo Moutima. Ici Kapé Ozali, Topesio merci pour Ozali Kolanda Biso. Merci beaucoup na général Kasongo. Au Péatika Kabiso, à chaque fois qu'il y a information, dans Ngambo, il y a la police. Vraiment, ma mission TV est à la Kanakati. Merci beaucoup na gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Tous à la KP, on a pour cause de la bino d'information. Donc, si faut topé ça, topé ça peut merci à l'Assemblée nationale, OP, et ça la Kabiso par il y a d'information. Topé si merci à l'Assemblée provinciale, Tomoni Bongo, le rapporteur Junior Nembalemba. Topé si Penza, merci beaucoup parce que Bozala Kawana, pour na copie biso. Alors, biso nanga mona biso peut te féliciter. Bateau Union sur Penza. Basali de sorte que ma mission TV est travaillée en paix. Ce qui ma mission TV est travaillée en paix, on a félicité alternance. Alternance oyo toluka mikolo ebele penza. Toluka yango tomulai penza tozui yango et puis na 2020 oyo déjà le 24 photo fêté. Mais bijende ezalaki kokoso parce que troublé penza peuple congolais kotala te. Malgré tous les pays qui ont fêté les premiers à l'élo, mais mingi a kolobezalité Fachi Béton. Fachi Béton a salé libiso penza pe ya mingi o bato pe ba moni to sali pe kozela o pe ezali ba promesse mosusu a sali. Alors pensez na biso pe et que na ngambo ya beni
na ngambo ya Ituri, na ngambo ya bisika nyonso penza bandeko na biso bazali ko souffrir. Tokei pe komona bandeko na biso 600 pêcheurs o bazali bongo détenu na ngambo ya Uganda par rapport ya frontière na biso ndenge esalaka mwa kokoso moke bango bazali bongo détenu kuna me balobi déjà na mois ya mars bakozala bongo libéré. Biso ma mission TV topesi merci parce que ça qui peut parmi ba information na biso ya année auto ça qui bongo kopesa bozui pe information à travers ma mission TV ke buluo na angenga ezongi bolanda qui gouverneur de la ville. Alors topesi merci na bino nyonso, topesi merci beaucoup na artiste musicien oyo nayebi ke bato ebele bazozela bayoka balle de match. JB Mpiana, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, félicitations une fois de plus. Namoni bande nyonso batindelinga ba message concernant Abed Achour, concernant la chanson de Elga Élégance, concernant la chanson de Ted Tendai. Donc bato nyonso bandimi ki balle de match ezalaki kobanga te, balle de match ezalaki ko sala penza mosala na yango na kuna kobimisa. Pas du n'importe quoi. Félicitations à JB Mpiana, ces messieurs, on doit vraiment lui féliciter parce qu'il va te béler par le babi, vous allez conseiller l'éloge. Oui, laissez-moi vraiment le faire. Ces messieurs n'a parcouru à moquer tout ça na ma mission TV. Toyoki ba critique, ya lolenge na lolenge. Ba uti ko kabela même moi si na réseaux sociaux kala mingi to ezalaki ndeko Barbara Kana moi azali concert na ye na mosala ya musique nzo kezalaki li solo bazali ko solo la bongo pona makambo etali pe kaka mindule pona ko sepelisa l'un de ces 4 matins ndenge to mona featuring ya Barbara Kana na Papa Wemba. Alors ba ko préparer pe eloko moko l'un de ces 4 matins to komona yango mais JB Mpiana soki nazali ko kumisa ye na minute oyo na émission oyo ya vœu ya ma mission TV ezali parce que c'est un artiste oyo photo kumisa en fait dans le sens dans na sens moko ya bien na sens te que ya chaque année abimisa ki album te na sens il y a 10 ans à Sali avec beaucoup de critiques, 10 ans à Sali il y a 100 albums mais avec des concerts autant au mosusu ba artiste musicien mosusu ba bimisi ba 100 na ba 100 chaque année dans le 10 ans ba beti ya moté chaque année dans le 10 ans bazui opportunité wana te. Alors JB Mpiana, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, na félicité ye pour na balle de match, to moni ba clip ya qualité, to moni ba concert ya qualité, ba concert o ba personnalité ya mboka ya minene, ba grande personnalité ya mboka bazali bongo ko se présenter, ba accorder pe ma mission TV azwa ba visage na bango poti ba monana na ba bilili ya ma mission TV, to moni ba concert ya $200. Ils ont mis sa fierté pour une personne. On a dit 10 ans à Binici album. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 personnes qui vont me contredire. Alors, Naibi ke bozali ko zela na mosika tope na pembeni sorti ya balle de match. Sorti ya balle de match ezolobisa. Sorti ya balle de match et le fan de BCBG sont aux aïeux. Bazotala, bazolala, bazolamuka balobi. Balle de match na ba 100 000 satu auto yo ki to pe ba extrait ba clip auto money donc ça ndenge ba ba big deal hein, non big deal c'est-à-dire grosse affaire ndenge bino moko bo money li ba clip wana li ko lo ba kezala ki ko ba raté mais zala ki bongo ko préparer na police makambo ngo ndenge sala maka maintenant ebisa bino eloko moko ba te belé peut-être ba côté les mabalobi balle de match ngo le to comme il est 31 décembre. Lobby est le 31 décembre, le lot comme le 1er janvier, pardon. Tomoni album te JB Mpiana, nini lisusu, mais tikangana ebisabino que balle de match wana, bazo welela yango na plus de 700 producteurs pour na ko bimisa yango JB Mpiana zongi mokesima, abani kotala, asalaki peut-être choix. Na producteur moko alors bazana ba pour parler pour na komeka kotala ndenge nini parce que boyebi depuis un moment JB Mpiana tele mena kelo ko moko o etali piraterie
oyo esali bongo ke ba ndeko na biso ya baartiste base retrouver te pendant longtemps bato ebele bayebi yango. Alors JB mpe natelemelaka mingi eloko wana ekoincide mpe ke moto oyo asali choix ya producteur na le 700 producteur oyo bazali kowelela bongo komeka kobimisa balle de match. JB mpe natali apesi bongo chance na le nouveau producteur oyo akobimisa balle de match l'un de ces 4 matins, le temps yakomeka pour réunir makambo nyonso, et puis sans oublier que Kalami Gita outi kozala bongo malade makasi bino nyonso bolanda qui peut-être na ba vidéo parce que abomba ka elo côté il est toujours derrière ses snaps. Alors bino nyonso bomona ki yango et biso ma mission TV to pesi bonne chance déjà parce que tout le monde va clip à cano Elga élégance nazana nga fan na yo koboya nga te soko boyi ngeza solution te bato ebele penza bazolanda yango Abed Achour bino nyonso bolandi de partout. Moi extrait wana esali déjà que quelques personnes baza bongo retenu na banzembo wana bakomika poser là mais nga na proposer bino après mes 50 ans de vie sur terre bilan ya vinanga balobi négatif na soki ka wana bomeka bino mo bosala ba recherche boluka yango erekobima boyoka yango. Moi je vous propose ça après mes 50 ans de vie sur terre bilan ya vinanga balobi négatif balobi eza échoué bokoyoka yango bokoyeba nini elobami pena na kati nini ebombami na kati wana eza nzembo nga na proposer bino mais ba Elga bino moko déjà boyoki yango ba Abed Achour bino moko déjà boyoki yango. Vraiment c'est un homme à féliciter. Botikanga na betele lisusu maboko une fois de plus un homme sans album mais avant d'ici album avant d'ici orchestre dans les 10 ans ba fidèle bato ba ya pour na ba objectif moko ya mabete bazana JB Mpiana bavandi na JB Mpiana bato ba ya na ba objectif ya vie wana penga na boka ide 3 personnes na ozela na so mamboko na moko boye na somba kaka mutuka na somba lopango na pasa bato ya vite fait bato ya pressé donc ndenge balobaka mosele keta le kana wenze pour pressé balle de match bientôt donc tokozala bino déjà le 25 le 24 le 25 janvier Turquie déjà JB Mpiana kozala kuna tango mosusu pe akopesa chance na bato nyonso baza kuna bameka ko savourer n'est-ce pas Roger ML bameka ko savourer hein balle de match bozala ki ebele penza kolanda biso de partout. Alors on a fait ces félicitations pe na artiste nyonso o ba travailler bien na moni pe Félix Oazé quoi abimisi bongo article 23 liberté d'expression. Félicitations, bravo parce que na yoki yango na sentir pe non nous avons vraiment des artistes et de grands, vraiment de grands. Félicitations aussi à Ngama Makanda Weranson Potoyoki, formidable. Dindenden, 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 dindenden. Donc voilà, ça prouve que Toyoka Nyonson. Félicitations aussi à Fali Poupa, Toyoki Ezo Bougete, ça ne bouge pas, n'est-ce pas? Ça ne bouge pas, hein? Ça bouge pas, voilà, ça bouge pas. Toyoki Ango, félicitations. Et félicitations aussi à Héritier Watanabe, Potoyoka Kitoyoka. Félicitations aussi à Karine Mokondila Baronne. Il n'est pas comme artiste de l'autre côté, na Paris. Félicitations à Salaki, hommage na DJ Arafat, c'était ouf. Waouh, je sais qu'elle m'a cherché peut-être de partout. Ayoka Bibi Kapinga Yokito Ayokite Amona Kideni n'a partagé qui Balian, Tina ma mission TV, malgré tout ce qui s'est passé, mais voilà, elle est là. Aussi peu que ça la featuring naie. OP Bimi déjà, Toyoki en OP déjà. Félicitations à Karine Mokondi. Félicitations à Innocent Baloumé. Inosbi.
oyo pa kangi pendant un moment akangi na nzembo na ye oyo ya yo pe bapesa yo osali no eloko te. Voilà. Alors topesi félicitations na Gaz Mawete yepa utaki ko bimisa bongo Abed Achour à sa manière. Mais boyoki yango pe bo féliciter pe alors topesi bravo na Fabregas pe o TP na marché ba son na ebele o boyoki pe bo sepeli na yango. Alors biso ma mission TV topesi merci na artiste nyonso o ba travailler bien na artiste nyonso o pe bazana na police nano ba bimisité. Félicitations à Bino déjà parce que tozo zela ceux qui toyoki tozo nga sur ce même plateau à ma mission TV pour na to féliciter Bino. Bonne année oyo. Yeah. Tika nganabina. Oh, c'était une surprise Daniela Salabino sur ce plateau na Rolobate. Mais l'un de ces 4 matins, Boromo na bango na plateau oyo ya ma mission TV. Et la bino yango chaque week-end parce que beaucoup de gens ont réclamé cocktail acoustique, la voiture d'ambiance, na autoroute. Bientôt sur ce plateau, beaucoup constater, bah, direct, il y a cocktail acoustique, la voiture d'ambiance, Bibi Kapinga, votre servante, la bellissime de la presse congolaise. Apesi merci na bateau Nyon Sopenda, ba soutenir biso. Pe ba soutenir kabiso na libanda ya mboka lokola ba maman Babette Lusanga motema ya papa Riki Motwabo papa Christian Vemba motema ya maman Chantal Vemba topesi merci beaucoup na El Bito coiffure Saint-Denis na maboko mon vieux yayo pe yango bonne année 2020 bonne année 2020 puis prospérité santé ya malamu makambo nyonso ya malamu. Et la Nabino Maramoton, nous sommes réclamés en 2019, en 2020 et l'Andayote. Merci beaucoup. Naba confrère, tout ba consoeur, oyo ba soutenir qui peut biso. Tant on sous côté na ikola la, ba benga actualité za place boy. Ah actualité za place boy. Vraiment merci Nabino. Merci na batonion sopenza. Merci na FMI depuis l'Afrique du Sud. Au P, va soutenir Abiso Fachi mon idole. Donc depuis l'Afrique du Sud, il y a Bino P Angoyo. Merci beaucoup. Na vous a vraiment épelé. Ceux qui n'ont pas dans Kotanga et Kozala Penza Malam. Merci. Na le number 1 de sponsor LS Grâce Keta. Depuis quelque part, il est en train de nous suivre. Topesio, merci pour notre soutien à yo, moral, spirituel, physique, comment on appelle encore, moral, financier, moral, donc il y a partout. Merci aussi à M. Priva Keta depuis quelque part. Merci. Et merci. Na balandignon sur ma mission TV 83 000 abonnés. Les amis SFRT biso bino merci. Tolobi grâce na bino de toza o toza. Na bosanité d'adance mi messieurs le propre depuis la France. Azolanda biso topesi merci beaucoup. Merci na bino nyonso alors. Na koningana lobelo comment quoi pour natango mosusu bato ebele o bazali ko comprendre fonctionnement ya ma mission TV. Si quand on a bisabino tant mosusu bandeko bozora tant bokoti na kati ya ba commentaire ko finga ko loba makambo kili. Moto avance kaka na critique. Sans critique okoki ko avancer te. Total mikolo eleka tango tozali ko sala critique. Non honorable sénateur à vie Kabila Kabonge. Vraiment ba accepta ka yango. Alors lelo pe na makambo nyonso tango mosusu ezali koleka. Soki bazali kolobela kombo ya président de la République o azali président na yo, président na nga, président na biso nyonso. Ba ndeko mosusu, otango mosusu bozalaka ba fanatique, aveuglé, bo comprenaka pe ba critique wana. C'est très important. Parce que na ba critique ne salaka ke moto asala pa. Na ba critique ne salaka ke moto mais kapenza ko changer lobinga pe ba critika kanga bato nyonso batala kanga na YouTube
bayebi ndenge na bandaki na YouTube, bayebi ndenge na komi lelo na YouTube. Alors na rosepela na mona ratango mosusu bandeko bazali ko na biso sanga ah Bibi Kapinga vraiment hier tu étais autre, aujourd'hui tu es autre. Hier tu as fait ceci, aujourd'hui tu fais ceci. Ah lobi osalaki bien lelo osali bien te na kolinga yango parce que ça la kanga bien. Mais ce qui bino boko telema pour que bon meka ko féliciter te, bon meka ko critiquer et kozala malamu mingi te. Merci na ba comédien. Na ba comédienne. Nyonso OP bazalaka proche ya ma mission TV le Kolande Kofiston Sai Sai. Merci beaucoup Naye. Merci beaucoup Nanada. Hein? Mastor. Merci beaucoup Naye. Merci beaucoup Nandeko Esobe. Depuis quelque part à Zolanda Bisso. Merci beaucoup Nandeko Aïda. Merci beaucoup Nandeko Belleville. Merci beaucoup Nandeko Sila. Vous avez vraiment ébélé Yann Dimos. Vous avez ébélé, belé. Puis, on a présenté Binoba condoléances parce que 2020, beaucoup côté un penza. Tant que vous souhaitez vous souhaitez quitter parce que vous avez perdre mon bino oyo azali penza cher makasi ndeko Pululu Chico au penza to passa pe be émission ébélé na ye dans mes 12 ans de carrière to zalaka penaye to seka ndeko Océan la Duchesse Hans Luzolo vous allez penza wana vous soutenir pe ma mission TV Florian Kyodo vous avez vraiment ébélé ndeko Caleb vous soutenir pe ma mission TV biso pe ma mission TV toza de cœur na bino voilà même signification ya elamba na ngai moyindo na lati oyo ezali kolakisa bongo matanga ezali ko continuer parce que nano ebimité donc to lati nano elamba ya moyindo ti ekobima de to mosusu to ko passer à autre chose bandeko petan mosusu ezali ko critiquer na mabe bandeko na biso ba comédien botika tant mosusu na sala moi message moko ya mokie kaka biso nyonso toyebi ke tozali na ba famille biso nyonso toyebi pe ke ndeko Chico azalaki bongo confrère ya bandeko nyonso ya ba comédien ya mboka na biso mais na tant oyo to komeli boyebi ke Noël ezalaki bonne année pe ezali bandeko wana bazali na bana bandeko wana bazali na ba mama bazali na ba famille bandeko ebele penza alors soki nga basali nga invitation quelque part na cadre ya musala nanga pona ko sepelisa nga en retour tant mususu nga pe na sepelisa bato bazali na sima mokongo nanga je ne vois pas le mal toti kaka koluka polémique esika polémique ezali te ezali malamu mingi te vraiment nalandaki na ba émission na ba commentaire makambo ebele ezopesa penza honneur mingi te na bandeko na biso surtout ba o bazali na libanda mboka esika bozali koloba ke bolingaki ndeko na bino te esika mosusu bazali koloba ke botala ezali penza esengo mingi te ça fait très mal de savoir qu'un Congolais insulte un Congolais. Ça fait très mal de savoir qu'un Congolais soutient que le bêtise. Dans le bêtise, il se retrouve plus que dans ce qui est vraiment malamu ya kosala pona mboka na ye, malamu ya kosala pona ndeko na ye, eza malamu mingi te. Alors, to meka un peu ko changer pe na ngambo na biso ekozala bien. Parce que soki ngai nazali na YouTube lelo, chef nanga oyo tant mosusu asunga po lelo nga pe nazwa mosala na ma mission TV. Atalisi ngai ke bibi ozali susu ko sala penza mosala ndenge esengeli te. Na moni ka azali ko soutenir na ye kaka makambo tant mosusu ezali malonga te. Na kokolala pe na lamuki lobi nga pe na kiti na makambo ezali malonga te. Po amona nga kaka nazali ko sala mosala ndenge ya lingi alors ezala malamu mingi te. Ba kondi na biso pe ya YouTube bosunga biso. Tango tozali ko sala mosala bosunga biso ya ko sala mosala na ndenge esengeli pote lobby makambo nyonso esalama autrement. Bozala ki ebele kolanda biso de partout biso ma mission TV mon na biso ya lelo topé message na biso ya lelo ezala ki merci na bonne année pardon tokota 2000 tokoti 2020 tokota yango lolenge mosusu tosala makambo lolenge mosusu na bandeko nyonso wana osalaka critique osalaka makambo nyonso mais na ba message na moni ata code te
Namoni à ta message, que ça c'est le cadeau pour ta fille chérie. La princesse sans royaume. Non. Alors, tant qu'on a dit Kobunda, côté Kerana pour Nanga, Azwa Lobby, avenir meilleur. Azwa Lobby, Makamboya Malam, Minope Bosu Makabiso, Bosute Narabiso, autrement, Poteto Kendebiboso. Merci à vous tous. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Je ne sais pas. Derrick Loubaki, ceux qui ont eu la caméra, a souhaité bonne année à passant. Ceux qui veulent dire à Roleka, souhaité bonne année à passant. Ceux qui H à Roleka, souhaité bonne année à passant. Si ce sera quelque chose de bien, juste avec une petite voix des H par exemple. H, s'il vous plaît. Un petit message, parce que déjà bientôt, Batubaromo Nayo, na ma mission TV Baromesana Nayo, Oroki Kokota, au souhaiter bonne année, na bande konyon sautant Moussouvazeli Kolanda Biso, bonne année, peut-être avec une petite voix, une petite chanson, je ne sais pas ce que Rosanze Bonini, sans guitare, moi j'aime trop la musique, ça me fait du bien, ça me fait, je ne sais quoi dire. Merci Penza. Na makambo sur malamu OP comme Libiso na 2020. Parce que oui, venez, c'est l'ambiance et bonne année. Voilà, donc c'est Oui, jamais ça quoi. Je suis H Power. Ouais. Artiste chanteur de solo bambi. Tout souhaiter quand on voyait voilà. Ma mission de Yaoundé. Voilà. Sans Yaoundé m'appelait chez Bibi Kaping. Ouais. Organiser mon aimba qui a bonne année oyo. Voilà vos ans qu'on a ba guitare na Ma bonionso. Voilà. Dans les lotos ça va le moment. Mais il faut signaler que l'un de ces 4 matins, nous allons la plateforme Ma Mission TV, juste pour agrémenter chaque week-end, peut-être qu'on met côté stressé, peut-être qu'on va adorer la musique. Alors, comment est Ma Mission TV chez Bibi Kapinga? Émission Kitoko ya kolanda na YouTube. Je suis H Power. Bravo, bonne année. Na bande konyon so bolanda biso na France, lokola ba dadan tsemi messieurs de propre, lokola ba Jo Tumba puissance, moyaya, lokola ba honorable. Question mark. Na bombi comme. Je vous en prie. Ma coiffeuse. Ma famille Barmani, puis Pengele de Binoto, Bamasanai, bientôt vous avez déjà où il y a live dans la quatrième émission. Merci beaucoup H Power, merci Nabande Konyon Sobasara qui est belé Penza Kolanda Biso et Nengen Alobaki tout à l'heure un petit bonne année, hein, un petit mot en fait, un petit souhait, voilà, c'est ce que je voulais dire. Un petit souhait Nabande Konyon Sobasara Kolanda Biso Derrick Loubaki, si tu pourrais bien le faire. Voldi, si vous pourrez bien passer devant la caméra, je sais pas ceux qui me font les caméras. Na plan ya munene komido pe bokota. Voilà. Alors un petit souhait de séparation pour aujourd'hui, le 1er janvier 2020. Bonne année. Ma Mission TV, les miroirs du monde et Pessibino. Bonne année. Il n'y a pas à dire, comme dit, comment il s'appelle encore? Pomba, hein? Pomba. Bonne année. Leader Pomba Lobara, bonne année. Bon, alors, il n'y a pas à dire. Ma Mission TV, les miroirs du monde. Ah, au constater, hein? C'est ça l'ambiance. Merci Nabino Nyonso, Balandi à Ma Mission TV, Topé Sibino, merci. Botali, Bomoni, la grande équipe de Ma Mission TV, Baleki Lelo quand même pour la base, ça la un petit souhait. Bonne année. C'est d'accord. C'est quand même, je dois quand même
Africa Fiesta. Maman. Oh, oh là là, Congo mon pays, sans Congo tozate. Voilà. Bonne année. Bonne année, abonnez-nous sur ma mission TV. On est ensemble. Ouais. Bonne année, na babone nyonso. Sauté. Bonne année, na babone nyonso mission TV. Tolinga bino tellement makasi ya mo to sala bino musala na tare. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne année. On se retrouve déjà prochainement pour d'autres actualités, mais entre-temps, portez-vous bien, restez fidèles à ma mission TV. Balobi, c'est seulement les imbéciles qui ne changent pas. Rien que les imbéciles qui ne changent pas. Donc 2020, soyez bien ensemble de la vidéo. Bisous. À la prochaine. Ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.